doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Victoria, Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Elelo Ezali version et à la musique Oyo to yé ko répondre na Cornel Nanga Oyo Azalaki président ya Seni. Donc Oyo Azalaki Kadima na élection Oyo Lekaki. Donc to ko tika e beauté Nakanisi Nanga à ta place. Donc yokutu vous voyez ma kout na rosolo vous voyez maté. Donc à votre place mais à ta place j'aurais honte. Okoy ko fiotolate ko fungola mbanga na yo. Accord olobaka accord wana banda obanda ko loba accord wana to mona yango te. Même na muto ya salu interview Torti Ninja ozoko wakuto répondre te accord ngo ezali nini. Accord ango ya tina nini na kilelo ndenge tozali na kilelo tokei na accord wana wapi soko lobi Félix Antoine Tshisekedi azoate oui tondimi bon azoate siko est-ce que to sepela na Félix Antoine Tshisekedi te azoate tango accord ango ezalaki yo tango yo ezalaki na pourquoi démissionner kité obima soki okei wapi soko za na Rwanda kuna na exil soko ozali ko sala nini olingi o exister ozali ko loba ba bobard ba connerie oyo pa o micha esika bacha oka accord auto ebizali accord politique et ça la mara partout même na ba Mikela Poto na ba pays oyo ba banda démocratie banda kala accord FCC na cash nani ayebi yangote président Félix Antoine Tshisekedi ba yebi que congolais à partir il y a Félix Antoine Tshisekedi congolais à comprendre politique ya mboka politique ndenge donc masolo ya politique existe ah président de la République va voter que président de la République ceux qui va voter il faut aller na majorité parlementaire pour premier ministre bima gouvernement salama congolais yeba ki wana tabika ah voter to président to voter président de la République yem to kumbela masolo président de la République azubo konji azalaki majorité te na kati ya parlement à éviter cohabitation parce que premier ministre abimaka na majorité parlementaire. Donc FCC Moutazala qui na majorité parlementaire. Président de la République na biso nenga sola kitoko asala tout à éviter cohabitation, coalition salama. Donc si yo ngo expliquer biso nini. Soki qui est président de la République a zoate. Siko yo bino bochai wana. Bino na président de la République na biso bana baza bayuma. Bino mtu baza bayuma. Bino mtu baza bayuma. Donc président de la République a baka bino plan. Yo so mona politique na politique ba def sera pouvoir ba bizwa bongo to zo onsi mais aneto opesi moi sino bobo melanga moi sur côté na ngamo opesi ba tumo ba bombele moi si donc après yo zo esima soki moi ça se retrouver na rondo okama yo so mona na politique ba def si pouvoir
Bino mutuza ba goto bobo za ba yuma président de la République a timba koleka bino. Bino bo boule penza ke ndenge président de la République aza lelo. A witi na famille a UDPS. A koti ke la bino batu ya PPRD ou bien FCC pouvoir. Jamais pouvoir que zonga sou na bino. Donc ndenge président de la République azala ki wana makambutu pila bandoko loba. Na période wana il faut que loba. Il faut que loba oui. Ola tara bien président loba oui, oza boga président loba oui parce que donc yem tazalaki na pouvoir yem tazalaki na mandoki. Moi na moké soka ta simbi mandoki il faut bondelaye. Président de la République a grand stratège à sauver Congo. Nana ko ndi meyo mawana président de la République a donc sans majorité, sans cour constitutionnelle batuni nyango bandimaki que président de la République a robal sa match. Siko batu bandima ki président de la République aza noko aza politicien ko sakarate donc a kota ne le côté a baka bango eloko moko tina suka. Oui. 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 S'il vous plaît, restez calme. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution
de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je les remercie de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba seraient connus dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attitudes. Une écharpe de personne du ministre. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, président. Le doyen d'âge, l'honorable Léon Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la remise et reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Système on est là qui y a les corbeaux et les renards. Donc fromage ezali na mbebo ya Kabila, donc président de la République azozi la kaka lobby c'est en cas lobby ka boy koi président de la République baka fromage a changer pas côté esprit la musique. Ezali ndengwa yo siko nanga na minute yo ngoyo lobela biso nini to komi na deuxième mandat président zobaka deuxième mandat ozozong sa biso na moyen âge soki na antiquité soki na l'âge de pierre taillée to kenango wa to boité président de la République azo soité to ndimi président de la République asali musala. Vous avez accord on est vous avez la suspense et puis donc tout ça vraiment na makambo belo to kolobana katiawa donc poto mona nanga aza kiol aza mutali boma bolanda été nanga yo okima po na nini okenda so izi na Rwanda donc okima ozalaki en danger te nanga to lobelo siko vérité nanga yo kimi parce que ozane yoma ya ba machine à voter oyo ya 2018 et monanité sika ekenda to yebite ongonda yango bio sala ndenge nini plainte na yo ba salelio déjà plainte awa ba voka bazolandela yo yango no moni eloka ko sala ezate o créer masolo moko bo tula musi azaza okosake ozalaki da yo nango ozalaki en danger na mboko ne danger nini batukuto bako za en danger bazana mboko yo nanga mutu moko eloko moko te yo lobaki ozali en danger okimande yo mana yo ozali nango ya ba machine à voter oyo ba porter au plainte il y a 2018 ba machine à voter oyo donc mbongo ya contribuable congolais mbongo ya peuple congolais somba yo ba machine à voter et monana te ya ngwana
tout la mouisse ya zazana aux alibando zolo ba n'importe quoi au président de la République a banga président de la République a bango nani a pas qui président de la République yo a roboté ou a solo nyo to lingi donc a banga président de la République a bango yo nanga penzo ozo fio to lambango no zo banga to ke président de la République a banga akimai koto pona aux ali bomba na mutu na ubeni bolanda bino mo boka ndingi ba porter nanga plainte donc ezali raison o ya kimela awa azali jamais boyo kabato bazali banda donc mutorboka ngunda na libando aza réfugié politique congolais azala rasouté Félix akanga batute asala kabato eloko te muto abimi libanda ke o ngai réfugié naza en danger na Congo lukuta bino mo bolanda plainte oyo nanga ekimisiye na Congo abandi ko sala opposition ayebi atango te atuna ba Félix Antoine Tshisekedi muto basala opposition depuis Mobutu ti lelo ba yo au pouvoir bino mo bota la plainte oyo basali nanga concernant ba machine à voter il y a 2018. Après leur procédure de dénonciation au parquet général pris la Cour de cassation contre l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, afin que ces derniers se justifient devant la justice où seraient réparties les machines à voter achetées par la République en vue de la tenue des élections de 2018, le collectif du cabinet du maître Robert Badibanga n'est là pas l'affaire. Ces derniers a, dans une déclaration faite devant la presse, fustigé l'attitude de Corneille Nangaa qui ont lieu et place de répondre à toute responsabilité devant la justice pour éclairer l'opinion publique en ce qui concerne l'usage des machines à voter de 2018. Il a préféré fuir et s'intégrer dans une rébellion nouvellement créée en Nairobi au Kenya. Nous sommes ici en tant qu'auxiliaires de la justice pour faire lumière sur cette histoire de machines d'enrôlement et de vote, parce que ce n'est pas la première fois que notre pays organise des élections, et à chaque fois que l'on organise, nous ne savons pas, après les élections, ce qu'ils font de nos machines que nous achetons avec l'argent du contribuable. Voilà pourquoi nous avons déposé autrefois une dénonciation à charge de M. Nangaa, président honoraire de la CENI. Mais ce dernier, au lieu de répondre en toute responsabilité à la justice, il a préféré fuir ses responsabilités en allant s'inscrire dans une rébellion, parce qu'il estime que c'est le seul moyen où il peut se soustraire des poursuites et revenir 2-3 ans après consensus et enterrer nos machines dans un cimetière de Lubou. Et là, nous n'allons pas lui faciliter la tâche. Dans la foulée, les collectifs du cabinet maître Robert Badibanga se félicitent de la sérénité avec laquelle le procureur général pris la Cour de cassation instruit la présente requête qui prouve à suffisance que l'état de droit règne effectivement. C'est la raison pour laquelle Abima Namboka Oyo azali na Rwanda, kota Rwanda kuna, donc azo sala ba déclaration moko zangatina donc ceux qui eloko nini arobimisa secret ceux qui yemtacha Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir, donc tous ali na tina ya makambo wana lisusu te. Félix Antoine Tshisekedi soka zwa kite bochaki wana c'est bien Zambe mutu alobaki bocha wana. Et puis ceux qui total makambo, donc Félix Antoine Tshisekedi a joué bocha ki wana point. Donc yom toza zo bananga yom toza zo, et puis Félix Antoine Tshisekedi a timba baka bino pouvoir bino sikubo ko baka pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi so bokoka ba menace pamba ozali ko sala yo na général mususu faux général so ki numbi yo bozo sala ba menace moko zangatina bo sala ba makambo bozo lobati bo sala ba makambo bo ba avant élection salami élection si Félix Antoine Tshisekedi aussi la té azozwa donc deuxième mandat a aussi la prestation de serment bino sikoyo bozo bete la biso ba menace bozo loba ya ko sala nini nanga moi à ta place j'aurais honte na ko loba kutu bilobela ozo lobate parce que ozo mériter kutu lobate parce que yo soki accord ngo ezalaki ozo ba accord ngo ezalaki exemplaire moko ndengo lobi accord exemplaire moko pourquoi yo démissionner quitté. Pourquoi démissionner qui était sur la présence Seni ya malonga neti kadi mais fallait démissionner bon kana nous parti on a tchelibino o azali kolobab donc ba n'importe quoi ils ont fait ça batna kanda na motema nango azali vraiment ozali mutuza mayelete ozama yelete okiminde yuma na ya machine à voter en 2018 et mon até au lieu qu'on le baquet vous en danger et bon aboy c'est n'importe quoi. Monsieur Fabien, merci mingi. Na sepeli mingi to sala émission na lingala. Ozo benga élection eza élection te yo moko yebi. Okomona makambo ko leka lobi eza élection te. Eza une sorte de na kolbani ni j'ai moko ya muke parce que Chilombo yebi que azali sous légitimité.
Alors il faut recréer une sorte de légitimité qu'il n'aura jamais. Et ça, élection, c'est pour nous. On a confirmé qu'à partir de jeudi après-demain, Chilombo Azali sous président de la République démocratique du Congo, il n'a plus compétence, légitimité nécessaire pour engager la République démocratique du Congo. Pour l'alliance Fleuve Congo, c'est du passé, c'est une page tournée. En soi, on comprend ce que Fabien, ce qui n'a pas vu qu'ils ont élection, ils ont dit pour même Yemoko. À sa structuration et à structure union sur l'élection pour attirer battu à tribune ailleurs. Même Yemoko malgré ça zo croire nangote. Aussi au monde n'a pas na mokili. Pour les bateaux et pouvoir des actes soupçonnés opposition à tricherie à l'élection. Ce n'est pas une élection. La vérité est que ça élection et vérité est qu'à partir de jeudi il n'est plus président de la République. Moutaza Kolobakeno a conduit ma résultat de ce qui est a été. Donc vous voyez bien que ça élection et là, quand on a le développement d'événements. C'est de la stratégie. Implémenter à partir de jeudi, et c'est clair. Chilombo n'est plus président de la République à partir de jeudi prochain. Et ça, c'est qui ça? Navanzi. M. Chilombo Ayeba qui était pour l'année comme président de la République. Navanzi, M. Chilombo Ayeba qui a pensé rôle et président de la République Zanini. Navanzi, président M. Chilombo n'a jamais lu la Constitution dans son entièreté. Parce que le long de Azoloba qui a déclaré guerre, ou a réunir Parlement réuni en Congrès, les deux chambres de Parlement réunis en Congrès. Mais bah décision grave à soi sans qu'on réunisse bango kaka on est ligné réunir bango papa Fabien s'il te plaît à côté de ça na EAC alandaka procédure à établir ba état de siège alandaka procédure à changer ba juge à cour constitutionnelle à violer la constitution na kama nini nde nzoi nini yango essuyer le poids le bageno à ko réunir comme asalo ya dingo sala. Entre-temps, ceux qui vivent ou bien nini à Kosala, ceux qui n'ont mais à éviter que Rouchou les a Congo, à éviter que Massis les a Congo, pour la nini à Beta Massas hier ou anaté. Non, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ment tellement, à Kosaka tellement, tellement le Kouta qu'à la fin, il m'a quoi, comment croire dans le Kouta na Yemoko. C'est ça, Abengabiso Barigolo. C'est ça sa culture, les injures. Et c'est ça le régime. Yakofinga, Yakosala, Yakosala, Biloko, Ezana, Tinate. Ça, c'est son problème. Après Sabiso, tous les qualificatifs, mais ce qui est sûr, Ayebinga bien. Ayebinga très bien. Je suis son fabricant. Azamuke, Nayebi Sika Utaki. Nana Zoaye, Sika Mata, pour comme la place où Anayemoko, est-ce qu'il y a talanga? Akotalangate, Akima Inga na New York, l'Assemblée générale, Nazaki na New York, Akima Inga na Bruxelles, Nazaki wana. Oebi pour l'année qui na Anila qui voyage à Abu Dhabi dernièrement. C'est parce qu'Aïba est Nazaki ou non? Ayebi Moussala na Sali, est-ce qu'Akoiko talanga en face? Non, il ne peut pas. Aza Mouké, Aza pété. Ah, mais il y a l'opposition à pété, on dit Aza pété. Et Yenda Aza pété. Ayenda za pété. Oui, ma cambozo loba na Top Congo, mais c'est grave. Pour un besoin tendre micro na média aussi structuré que Top Congo. Au moins les journalistes va ridiculiser. Mais si quoi au place wana lelo comme bien sûr on a landi interview bonga biloko wana comme ça non ngate la publicité il y a concurrence na yote. Non ba bande ko nga moi nga esala nga eloko mo te so ba ça musala bien c'est clair. Au monde ndenge ba ridiculiser qui est lobby. Bako tuna yo mutuna répondre na mutuna monsieur le président. C'est ridicule. Mais on les a page tournée, c'est l'histoire. Parce que pour nous, Chilombo c'est une page tournée à Zali Soussouté. Je ne regrette rien, parce que monstre ou pas, c'est moi qui vais le démanteler.
Ah bon. Une mot bolandi donc malo donc maloba azoloba donc ezakutu natina mokote. Donc accord morizalaki accord ngonini oh accord ngozaki donc ozoi bakutu ko expliquer makambo oyo ozolobate accord ngosiko na kilelo linga fois na kilelo siko accord na tout ça na ngoni accord entre ça dans so totuni donc ba congolais ba se plan ndenge président Félix Antoine Tshisekedi akoma na pouvoir ba resepla yo moko monde ndenge Félix Antoine Tshisekedi allié déjà batuno de ba candidat nyoso na diaspora a relié pe ba candidat nyoso o tozali atozomla ba déplacement ya Félix Antoine Tshisekedi ndenge batu bazo se plaindre donc c'est que donc nzambe muto alingaki Félix Antoine Tshisekedi akoma donc nzambe muto alingaki Félix Antoine Tshisekedi a sauvaki Congo bino mokansi Kabila ndenge azaki wana azaki prêt atika pouvoir azaki prêt atika pouvoir Félix Antoine Tshisekedi a mieux contre mina mira makwanja hyperkit mbala mo babaki pouvoir bino ba accord bo DFC donc bino mo président Félix Antoine Tshisekedi azaki zoba na bino be yuma na bino bo DFC pouvoir donc bo bomba abombe la bino apo bo kozwa bo mona ndenge bo suyo kutu nango za makama yako fioto lambanga te yonanga mongolo kozonga pesa jour wana to koyebisa pesa Félix Antoine Tshisekedi a tika démocratie ata un jour to baka yo penza odwa balo zap se penza ko sakanate parce que nanga yo kutu mutu musu akoloba me yote parce que yo mutu zaina kata masolo ozoloba ke yo mutu o tia Félix Antoine Tshisekedi wana oye bandongo longo mais longolé tozo silo longolé o lo baka na musika yaka ko longolé tozo yo ngata la Félix Antoine Tshisekedi banga yo na ki civil kuta obanga ota banga o mutu za président de la République azala masolo tu abanga yo. Tout l'accès sikoyo présent ya parti politique Nabiso AREP agissant pour la République maître Guy Luando Mboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire ndenga kondaki ko voter kuna na Équateur na Bokungu. Donc restez connectés sur Cliboa original, on revient tout de suite. Donc bino moko boiti kolanda wana ezali président ya parti na biso tozali ba fasciste par conviction ngai na masanga Louis Blaise Londolé lokoi mais parti politique na biso ezali AREP agissons pour la République ya autorité morale na biso ya fondateur na biso maître Guy Luando Mboyo o azali ministre d'État ministre aménagement du territoire tozali na kati ya union sacrée de la nation tozali kolobela nanga parce que nanga vraiment za Charlot nanga za Charlot moni doka yebe opposition te abimi akimi yomanae oya ba machine à voter ya 2018 et 10 mois ba porter plainte abimi libanda zolo baza en danger nango za na danger moko te mais yeba ka makambo zolo ba okomona à partir ya yo penza to ça elo qui dictature donc à ta place j'aurais honte yo zolo loba yo mtozali na kati ya masolo bimi c'est la biso ba accord ango na papier et bima kate accord ango ezanini o ezalaki accord moko danger ba accord esala maka accord politique to mona pe kuna na ba France tozalaki bo Les Pen a sangani na bato à droite donc Macron a sangani bo po epesa masolo ezalaka ndenge wana président na biso Félix Antoine Tshisekedi grand stratège
azalaki na majorité parlementaire tango sani soki a éviter que cohabitation a solo tellement ya na ba marque moko bodakasi Kabila esika azalaki kuna kingakati soka zo benda penza film atala masolo Félix Antoine Tshisekedi asala akondima te a éviter cohabitation asali coalition malgré tout que na suka mon comme ekosimba te il faut na changer les bateaux face bon yo nanga siko yo na kilelo ozo bisa biso donc ozo remonter sur na moyen âge sur l'antiquité sur na l'âge de pierre taillée ou betela biso masolo ou tozo luka siko deuxième mandat président soit deuxième mandat abuluno ozo betela biso masolo kala mais yo zali boma na mutu na onanga ozana li boma na mutu na yo donc siko bino bo ozo pouvoir pas Félix Antoine Tshisekedi la bino mais bino mtuza na faire ngo na naza yuma na naza yanke Félix Antoine Tshisekedi mtuza yanke c'est normal aux lobaki nanga donc à partir j'ai dit donc président de la République a sous-présenté mais c'est normal président de la République a sous-présenté mais avant président Moussoussa ya il faut élection salama ba voter président Moussoussa bima tant que président Moussoussou a bimina président de la République a la place bobo sani ba article bobimi ça qui donc Kabila bandai ko prolonger Bobim c'est que président et puis lui coûte donc il sera za na coûte attaque azala kakawana parce que peuple ceux qui pensent que changer constitution peuple comme ça ta Félix Antoine Tshisekedi roi to tcheli binu sous parti o ami balé o azali ko lo bayem ta fabrica Félix Antoine Tshisekedi ayebi ndenga kolongola ye donc toujours il a onanga o ya kolongola Félix Antoine Tshisekedi oza koloba donc bilobelo ndike donc kiol moko sokoza na mboka ni nango ozo koloba bilobela donc bino moko boka deuxième partie toti donc beau comprendre que nanga zobela liboma nanga c'est un fou joyeux bino moko bolata sabi que l'accord FCC cash oyo et yebani comme un partage au gouvernement ils ont mususu oyo bo pesela le pouvoir ezali mususu accord yango moko yango accord yango moko yango wana en un seul exemplaire nako publier yango na yebi non na tuni question na ngabo parce que biso yebi accord moko FCC cash à partage au pouvoir j'ai confirmé na bi accord yango ka moko wana il y a pas deux accords donc yango biso to yebi yango déjà donc c'est qu'il y a pas quelque chose ya mabe na kati wana eloko ya mabe eza na kati te ouais eloko ya mabe eza na kati te nasina loba ke accord wana e viola constitution te mais c'est un accord politique ezali oyebi Fabien na mokili depuis nzambe asala mokili accord donc mokili bato bavivaka na société na ba accord ok soki oki atake no lelo oki na Palestine kuna na Israël ba obunda eza po accord ba violé soki oki Russie kuna na nani na Ukraine ba obunda eza po ba accord ezali les accords nde eregisaka vie sociétale ya mokili mobimba accord ezali subute alors tango accord ezali et que s'il te plaît tika na silisa tango accord ezali na kati ya société et que bato mususu bazo respecter yango te nde epesaka ba tension et après ba tension epesaka presque ba confrontation et ba confrontation eza dans plusieurs domaines et cause ata mususu ya confrontation violente ba confrontation verbale mais ce qu'on a na mutu a respectaka accord te na mokili c'est ça le danger ya Congo asigna kuna na Genève na ba Fayulu tout et tout lobi dango awangani aye na Nairobi esika na zalaki na bimisaki nini wana ye awangani pe na kamera zwa kutu kamera bwaka na boloko alors que toyebi que 100 jours ye mto zwa mbongo wana alors que toyebi que makambo bakangela kamera c'était lui asigna na FCC asigné na bato ebelo moni lelo akomi Kagame partout tout et tout asigné na Rwanda d'accord asigné M23 bozo bolobaka komi konyos il a des accords avec M23 même M23 14 mois na Kinshasa ba master yem to ressuscita bango et lelo manipulation moi alors dans la vie vous avez quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements Azam Kemingi. D'abord, il faut rectifier. Accord wana a signé yena président Kabila. Exactement que Obino go signé. Moi, je ne suis pas signataire. Okay. Deuxièmement, accord wana et la kisi entre autres makambo etali que non. Papa, makambo ndenge to sali boy pona sali ya mboka. Keba majorité il y a Eza à côté à bateau ya FCC
mais yo au commis président de la République. Côté les misaba, kobe bisati na suka mandat, il faut cohabitation nezal. Accord wane pesi ba garantie na batu ko kanga batu te loko azoi ko menacer batu ba soda bwena. Accord wane lobi peke non na à cause de la candidate en 2023. Alors il y a autant d'éléments où ils allient et nous les disons, nous allons rendre ça public. Dil yango oyo yo prometaka biso, est-ce que un jour tu monaka un exemplaire physique na yango te, authentique na yango te? Qu'est-ce que c'était en fait comme deal? Yo le boza co-rédacteur na yango. Est-ce que zali papier oyo to monaka biso de tambolaka na ba signature soko ba tia ba nini ba témoin ainsi de suite? To eza eloko mususu. Eza fait historique à Congo. Je ne regrette pas. Ngande Nazalaki acteur et sali que pour la toute première fois dans le Congo, Batumi Baleba sa la remise et reprise à la tête de l'État. Ce n'est pas à regretter. Ce qui peut accord politique wane ezali na yebisaki bino ke na kubimisa yango tambo omona kango na ba réseaux sociaux ça eza yango te. Je dois te dire Lelo Fabien Yebango dans la primaire. L'accord FCC cash ezali en un seul exemplaire. OK? Ata yeti lomboza un exemplaire te. Aye bien ou bien. Bon, évidemment, il était déjà dans l'euphorie. Je me demande s'il a lu, parce que ce qui a tant donc, yo lingoye. Bilemo Bolandi, donc, nanga sobo comprendre, azana besoin à l'obaka. Na ba journaliste ango donc ba torti ninjo azangi muto ozwa ozoko nanga olexaye donc nanga za muto otiki les plateaux ceux qui pensa pour raconter des conneries comme tel azam muto kuto otiki les plateaux mais il faut bien comprendre gars que muto otiki les plateaux position azalaka nango donc to marqué pause publicitaire ba partenaire na biso restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botundi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi a vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela
or que ma Congolais de Yebani, au salaire 6 mois, au Koundi la propriété, tiens, Moussa Benalisu, mais Galaxy Mambo, 8 ans, quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai, donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Le lobo ebi qui na la musique na biso lelo tozali ko lobla Corneille Nanga. Oyo vraiment ce qui sonne bo makambele Corneille Nanga ko ya kufi sigazali. Corneille Nanga zo fioto lambanga sikoyo. Accord ngoti lelo to mona ngote. Ce qui yo mona ki accord ngo zali amabe. Oyo ke bazo sala ozali présence ni pourquoi démissionner qui té. Au Vandiono Fioto Limbanga, au Meli Balikonda, aux ana procès aux Ezozilo, il y a machine à voter en 2018. Et Zali comme on a été Yangwana au bêta tout la mousse Yazaza. Koko Sate, vous en danger, vous en danger par rapport à quoi? Nan a occupé yo. Félix Antoine Seguet, du coup, bateau a occupé au bazar danger qui par bangote yo nanga, nan a occupé yo. Donc vraiment, Yangwana Lelo,
tolingaki vraiment tobeta c'était nanga bolanda te ba menace na débat wana ye na général Numbi, c'est les oiseaux du même plumage. Donc bolanda bango te bazan eloko osala te. Bazan eloko osala te. Félix Antoine Tshisekedi alakisi mukili mobimba ke ba congolais ba lingiye. Ba congolais ba lingiye akozwa mandat ya mibale po asala 5 ans ya mvimba asala boulot o asali na 2 ans et demi na 5 ans bokomona o musala eko salema. Donc nanga ti bolande ka lo baké président de la République azo bangay na ki civil kutu bona bo moto boy président de la République a bangoto parce que nanga président de la République a roboté yo penza na ndenga normal do so penza ba longoli ki président ba tina pembeni donc na ndenga normal président de la République a boté yo a boto président de la République aza niamane tumba président de la République a botenga ngam na fabriquer na bike vraiment ngam na kolongola c'est donc vraiment na habité qui opposa vraiment e beba nanga yo kolongola président de la République. Président de la République donc en aucun makamoko boye ya voyage ne a changé pour na yo nanga n'importe quoi nanga président de la République a banga yo président de la République a bango donc nanga za un fou joyeux azala makamoko lobate azali opposant ya lokuta akima awa na ebsibino parce que azala dossier ya ba machine à voter au 2018 ezali komona na te donc yango na lelo président totenaki to zongi c'est la nanga réponse parce que ceux qui sonne bomaka nanga mbela kufi nanga kutu donc azali mutu oya koyi kolobate parce que ceux qui a monnaie makambo les qui mabe ceux qui bon il fallait démissionner à démissionner si qu'on a 2023 toujours qu'on a 2024 na kilelo aye la biso ma solo oh accord ni accord ngo yebani batu ba yebi ezali accord FCC na cash oh yole ya cohabitation ezali coalition accord yangwana accord monsieur ezate ba accord politique et ça la mara partout même na poto tout monde a donc vraiment to tenaki to zongi c'est la nanga réponse parce que ceux qui m'a toiné yoka qui bien te ayoka biso bien na 5 minutes avec ces anga donc to komi na suka ya émission na biso ya le londeng na lobaka ki je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so to komi na suka bobika base ya ngonde makambo to tika base te to bandara toujours honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala merci na surtout au salaire pour na 5 minutes avec ces anga de Jano Matundu na moi c'est Jano Matundu merci kuna na Londres na tout ça pour 5 minutes avec ses engagés. José Kano qui kakamene les grands stratèges. José Kano qui kakamene Maître Wera Mukuna. Maître Rajamoule, merci Nanyo surtout pour ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Toké, Nakati Espagne, Kuna, Beloti Mavungu, vrai chéri, à ça la Kanyo Sopo dans 5 minutes avec César Ngadi Toké, Siko Nakati Suisse pour nous sa petite sœur propre Astrid Mboini a comment na kombo ya Chilombo. Merci vraiment au Tumboli Fachi au Tumboli. Donc merci petite sœur propre na Nyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Toké, Siko Nakati ya Belgique pour nous ça poutou de yalo la poutou de yalo la petite sœur propre merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ces angalitos zonga na kati ya kisasa pour nous John Kaniki master nangai John Kaniki merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati à Paris pour nous petit frère propre Doudou Swami Doudoulé
Merci Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Paris Chai Mukenge Chai Wabalenge la mon voisin Chai Mukenge Chai. Merci Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Philo Faria, l'homme à la Mercedes, c'est très propre. Fifi Philo Faria, merci Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tout ce qui sera toujours Boyebi na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci l'émission na Parlons Santé Nanyo surtout au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. J'ai eu l'immense plaisir de vous présenter ces 5 minutes avec César Ngadi. Portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Degnaïf Sarabinoka, Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Victoria, Mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu